Coucou la famille, bonjour, bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche la famille. Coucou, 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 coucou. Bon dimanche la famille, j'espère que vous êtes très bien. Moi aussi je me porte bien, ningana ningana. Bon dimanche à tout le monde, shalom, shalom, dans ma homme de Dieu, ma chantre de l'éternel. Pa shalom bisika bizubino boboto bon déco na katia mabota na bino lelo eza dimanche, voilà jour vraiment batonyo so bakina ba église. J'espère que vous awana na sepeli na pesi ba merci ebele na maman de moi-même na katia France alininga minga tindelinga bina na tanga psaume 91, voilà. Donc bande konanga bozala bien vraiment yenge na bande konapsi ya bundu dia Congo Europe basi babongami baza okende na surtout église ya Kikukusa balati déjà pembe bazo kendo beta bambunda ememe kilombo bototikali simate bambote na bino pe yango wana vraiment kaka nde tolobaka na bande konapsi bambiseliment, voilà. Basalam alaikum, toute tendance confondue. Bambo Tenabino, j'espère que vous êtes très bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà. Donc, on est ensemble. Moi, Kopati, moi, Kopa Café. Et ça, la bien. Hein? Vraiment très bien. Tomé la biso. Voilà. Et ça, la kitoko. Makasi. Voilà. Tu vois, les lotos, mais les nanas, non. Bande konanga, il a vraiment copo. Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Et qu'on a bien ma question. Voilà. Voilà. Et qu'on a bien. Tout mais la moi maï. Voilà, bande konanga bon mama. Tozo solo la makambo itali majabulu. Majabulu baby sarabato. Majabulu ezaki ndoki. Majabulu eza ceci cela. Bato belé bondimela bisote. Vous en avez na chaise de la gloire pour na to panza teke. Alors de konanga iseke na osenga yo like émission bande konanga vraiment bozo like muke au mon émission etalami 9000 mais ba like kokika même pas 200. Je comprends pas. Mais bozo peut ça ba commentaire bien, bolinge émission, mais bo cheka bo like émission ezalaka problème té. Et puis ça rambongo té. Mais pour na bon mona kanga na yaka liboso na bino chaîne ezala stable parce que biso ba congolais tozala kana totala ka ba chaîne ka ya bato omoka chaîne o mikolo ezotala mais ake ba koteli yo ntsoki biso toloba bona ki Congo donc ba koteli yo motema mabe yengo na soko koti o fini kaka o like ozomona surtout na osenga na bino biso bato totikali na YouTube tosala bino ba émission na YouTube. Omoni tozo senga bilo parce que so bokena ba live bovandi botapoter bovandi liboko kabo boyebi conséquence nango lobité lemso liboko ni okoma kabo mais pas na biso moko kaka au fini kaka point et sili nango ya mais faut to rappeler ka bino soki pe na rappeler bino te boko chaté comme si na ba classe bozaki na problème ya ko retenir makambo. Vous avez un problème à retenir ma cambo bien DNA. Problème exact, on dit que la répétition c'est la mère de la science. To bandaka ko répéter sope boyo kinga na minute avant yoka développement like émission. Voilà bande konanga pe na ko senga na bande ko nyonso bazo se sentir seul quand ozomona ke na ngai moko ozomona ke mwana na yo pe azaye moko akomi na ba 34 ans, 35 ans, 38 ans, mwana zobala te, mwana no mobali, bien mwana no mwasi, azo tungisa, mama na omona mobali te, en tout cas boyo ka sonite, boya pa ya mama la danoise, nzamba tindelanga bino, bande konanga, nazali kabo na kati ya communauté, mais bolinga koyeba valeur nganga te, tikanga mona loba na bino lelo ke nazali kabo na kati ya communauté, na yela bino moto asangisaka azaka likabo ya communauté. Donc boya to lukena mwana no mobali ya malamu na lukelo pe mwana na yo mwasi ya bien pona babala na bango yo moko pe mama so ozana mobali te yo pe papa ozana mwasi te n'hésitez pas, viens
na sous les bar na live together voilà même sous les barba live together ezaka même plateforme ezaka yangai yaka na live together benga mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23 benganga to solo la na olukelo mwasi ya malamu na olukelo mobali ya malamu olie okena kisasa obano esala ba dépense ya buzoba banda koleisa mwasi ya kisasa banda kolatisa ye ozu mobali na kisasa banda koleisa ye bengisa ye na poto intégration ba gymnastique ya buzoba alors que toza awa biso na biso tokomi ebele toboti awa babana na biso so babandi kobota donc to moni déjà awa na poto tokomi na ba troisième génération ozo comprendre parce que bayana biso bayaka kala bana na bango baboti bana na bango baboti bakoko na bango so baboti bozo mona donc to komi na génération ebele donc eza na tina mo lisute ya kozongisaka kotalaka ba rétroviseur pour no keluka libala voilà bande ko nga to mela mai et ça la très très bien o eza kopo nanga et outi na Union européenne voilà Union européenne voilà donc tous les cas bande ko ngai na sina yebisa bino makama majabulu tango kaka bandaki na yaka na yebisa bino ke majabulu eza ya nzambe ya bonzambe te parce que oyo pe bato pe bayebi mwasi ya majabulu wana ndenge autaka soki kisangani soki mboka nini ndenge ayaka mboka ya aye kokola na famille na ye bayebi bien na oyo ba famille na ye bapesa ye na oyo ke ba famille bazo souffrir bakozala pe bakufi bazoluka bakunda mais ye apesa ke eloko te ata bino moko mwana nzambe azaka motema munene mwana na nzambe azalaka toujours na reconnaissance esika basali yo bolamu eze belé même si basalaka yo mabe ya mukie il faut toujours bolamu mutu apesi yo kopo mai yo zungisela ye bidon ok donc moi si on a alki par famille n'était mais azoke nko bwaka bambongo na ba compétition et puis la ba compétition wana toujours batu bakufaka omonaka batu bande ko yeba bakufi oh frère moboye maki kuna même ibano ya mike ebele bakufi alors bande ko to yebisa bino eza penza isika moko mabe parce que nzambe na biso asepela na mungongo mutu nyonso to même bozo mona nga mama la danoise ta nga nazokola nga na linga na kene ko yemba na église catholique pour na nga na linga na ke ma sœur comprendre nga ba binga nga sœurita alors na komi kuna balobi na nga na yemba tata e dimalo sambola bana tata e ndima e tata ndima e dirigeant lobby mungongo nanga eza bien te et puis on a pe mungongo na bana okauka mingi abi mami mungongo na moyen te mo yemba eza te mais o salela ka nzambe na église ba checkinga kutu biso toza bana base liboso tokomai kokotisa sango na kotisa sango balebele même na lycée mpiko na kotisa sango alors surtout ça ba messe na biso ya lycée mpiko nazaki toujours kokotisa sango na pesi dirigeant na biso adoko sunga biso na mpiko papa na biso papa Mutombo monsieur Mutombo na pesi bambote ebele vraiment nzambe a pas bon la longue vie voilà donc ezala ndengwana alors mungongo na ezaki bien te alors sikoyo lelo batu bakoma koninga mungongo na ngai bamsu balobi mama la danoise na tchakango après na lali wana to lobini to pesi mimi ciel bambote ebele bande ko bosa abonner massivement na to sola biso bolo bate na okota émission na oloba bingi avant na kota na CG nyonso eza CG voilà donc bo pesa bo kota na site ya Mimi Ciel na TikTok na ye bo kende ko s'abonner massivement boko bo betika Mimi Ciel ekobima bo s'abonner kuna massivement azosala banzembo ya kitoko vraiment et ozala bien aroyembela pe Congo
azo sala nzembo moko akoyembela Congo bande konanga faut soutenir banzembo ande wana banzembo elamusaka peuple wana donc ba oyembe na mboka ozo yoka ngo ozo zwa courage do bokende kuna bo s'abonner belé alors lelo mongongo nanga batu bakoma osepela nango batu ba nanda ko wifi alinga kango bana nanga balinga mongongo nanga bino pe bolinga mongongo nanga mais c'est quoi soki na kende na compétition bande konanga bange ba sepela nango te ba benga nangai na ngana koma déjà nde ba yebsaka nga wana oleka papa ngo yebsanga ka te toza na isika te batu na choral bakoki mais ya lobi nanga mongongo nanga eza mabe alors na epa nzambe mongongo mabe na malamu eza te nzambe ayebi na capacité nanga na kingo nanga oyo il faut na nzela minu bapesa ngai il faut mongongo nanga bima boye parce que biso batanzela minu toza na biloko muso omona oko prononcer ngo te donc ils ont demandé c'est mon pépé boy on comprend alors bande ko ngai et ça ranga souci bon lelo ce qu'on a komona ke batu mobo baye ko sala plateforme moko boy majabolo baba na sala compétition ngamo na tango wana j'avais que 11 ans 12 ans toi ki bana mikie na to okula sika to lito yemba na église balobi mongongo na ngeza bien te bon sko na yokaka passe ça kanga souci bon sko ba mama ba mikolo ba okende kuna na compétition pona mosala na nzambe pona ko yembela nkolo bande ko nanga ezalaki birema ezaka diabolique satanique wana d'après ngai na soutenir kango donc na betela kango c'était donc bokende ko botinda bana na binote kotika la kosala compétition bokote tozana batu ebele ba yemba na mingongo onga na zaki na basala succès akufa kutanda oyema na kasave na ba Jocelyne soki divorce soki de nan device soki dani adaki na mongongo na ngapi nzande na oloba boy mais asala succès mama yo awa na ne ana ba sala succès na mingongo do mungongo nyonso tu nzamba lobi mutu nyonso aluweye soko zata na maboko te lueta na makolo soko zata na makolo te beta na maboko lo bakate do Dieu alingi mungongo na biso nyonso ko batu moko ba ye na plateforme na bango balobi ke ote alors bande konanga lelo prophétie ekwei pona Déborah local ndeko mwese lobi aleki nango na média il faut ekomela ye alors bande konangai to yoka prophétie wana bolanda ngona bokebi nyonso yo muto zo landa nga so komi na point oyo banda ko partager ekomela ye soki ekomeli na nzela na yo muto partageaki et pas muto x muto wana ke chaîne wana mobimba bokozala beni soki Déborah lokalo abimi na majabu azali mwana na nzambe abandaki na bonzambe kokota na majabu lokoso ya mbongo baye ko aveugle bango lelo bango nyoso bakomi ba signer contrat na satana mais bomona kambuyi wana mwana wana mbuyi ngai na ye même avion ngai na ye même hôtel na Guadeloupe mwana malamu mwana azaki na bunzambe azoyemba nzembo kitoko mais lelo akoma na bujabu akenda pe kokutana na mobali pe ya banjabu ya bandoki ezalaka bongo mobali abali mobali akena nzela mabe ali nzela baby alors soki yo Déborah local oyoki lilobo kotala peuple te kotala gauche te tala no maman na azana jeune maman azana besoin na yo siko soki lelo yo ba frapper yo okotika maman na ondeni biloko musu otali polobi naza na nga soki ozaka soki na Canada soki wapi naza na nga bien naza na nga malamu na pe na mboka oyo nayemba te na ozanga lipa na nga te pourquoi na kene komikota poni na s'enfoncer na kindoki na bonganga na bwaka biloko oyo na landa na nga nzambe na zwakata $1000 par mois na zwakata 2000 par mois mais na lata kaka muke na lia muke na mela muke nzambe abakisa nga ba séjour nga na bokola bana nga ki otika bana na yo soko zaka na bana na yebi penga vino te soko bota no baka seremo boy mobile na akoti soki mwasi na ndaku soki ndenge nini monde ko mwasi
landa na bokebi nyonso bino nyonso bolanda na bokebi nyonso naza kotiela bino sikoyo video ndenge nini majabulu ebebisi vie ya Deborah Lukalu wani ozala titre majabulu ebebisi vie ya ndeko mwasi Deborah Lukalu vie na ye ebebi. Voilà donc bandeko na ngai vraiment bolanda na bokebi nyonso tokende. Voilà ndeko mwasi de Dieu. Je suis la prophétesse Sophia. Je viens de la part de l'Éternel pour donner ces messages à la sœur Deborah Lukalu. Voilà, prophétesse. Les gens, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas cherché en privé pour lui donner ces messages. Vous savez, Dieu a sa manière de pouvoir annoncer le message à qui il veut, où il veut et comment. Et s'il a décidé de le faire dans ces plateformes, qui est le réseau social, c'est pour éveiller aussi, réveiller aussi le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Voilà. Sœur Deborah Lukalu, vous avez reçu la grâce de la part de l'Éternel d'être la chanteuse qui chante pour, ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Chanter au passé. Dieu m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Oui. Il m'envoie de vous dire, quittez le monde à laquelle vous vous êtes introduite aujourd'hui. Sœur Déborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui là où vous êtes. Le monde ténébreuse vous utilise aujourd'hui parce que vous êtes consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreuse pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à louer un Dieu de ténèbres. Wow. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes qu'on appelle Majabou. Vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom de Dieu. Vous citez le nom de Jésus. Il m'envoie de vous poser la question. Quel Jésus que vous chantez? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'Éternel. Mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu, à être dans la distraction. Parce que ce qui sort de vos bouches, ce n'est plus la gloire de Dieu. Mais c'est le venin du serpent qui est en train d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu dans la distraction. Dieu vous aime. Et vous vous êtes détourné de lui. Ce qui me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Dieu vous aime. Quelle grâce. Mais ce que Dieu me demande de vous dire, revenez vers Dieu. Amen. Vous savez ce que vous avez fait. Vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendus. Vous savez avec quelle personne vous avez parlé. Et quel genre d'instructions que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège. Il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir
dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah. Oh Jesus. Sœur Déborah. Revenez vers Dieu. Revenez vers l'Éternel. Amen. Quittez cette plateforme Madjabou. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire. Quittez cette plateforme Madjabou avant que le pur s'annonce. Sœur Déborah, quittez cette plateforme de Madjabou avant que le pur s'annonce. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Revenez vers Dieu et répondez-vous. Vos chansons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous savez pour qui vous chantez. Vous savez qui est votre maître aujourd'hui. Mais ce n'est plus Jésus-Christ qui vous conduit ni qui vous dirige. Vous êtes dirigé par d'autres dieux qui n'est pas les créateurs. Répondez-vous. Revenez vers Dieu. Peuple de Dieu, Dieu m'envoie de vous interpeller. Il a mis en nous l'esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu se sont laissés aller par des sentiments, laissés aller par des distractions. Quand vos chansons, ces chansons sont en train de chanter dans vos maisons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ils savent quel Dieu qu'ils sont en train de chanter. Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible, mais notre Jésus-Christ s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Fils de David. Est-ce que Déborah continue de servir ce même Dieu? Non. Parce que si Dieu m'envoie de pouvoir lui dire de se repentir et de revenir vers lui, ce qui veut dire que Déborah s'est détournée de l'appel de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom peuple. Voilà. Bande konatika libinongo na tamulai boyoki yango na bokebi nyonso tu makambuni balobeli ye mama de konabiso alobi yango na français azalaki penza très sérieuse et puis vraiment prophétie na ye eza clair parce que eza makambo oyo tolobaka makambo oyo pe eyebani oyo pe bele bayebi yango bande konanga batu pe balobela yango Madjabulu ezali plateforme ya mabe balobi kuna soki okoti kozongeza malamu te yango siko nazali ko pasola analyse na ndenge ya mukete toza koyoka ngo toza ko balola yango na lingala pe biso toza ko pasola analyse prophétie oyo bapesi yango Déborah mais na suka bapesi pe biso conseil ya biso pe par na biso ezali yango lobaki akolekisa yango na média pona ke biso pe nyonso toyeba yo mutu ozali ko se préparer yo mutu komi komila ba citron okomi kosala boye pona mongongo esukwama okene koyemba na Madjabulu mama tata mwana kata nzela wana eza nzela ya mabe pilo mo boyoki basita basinyaka ba pacte soko yeno ko yemba kaka boye omona no eloko te mais lelo soko gagner soko bandi oba eba mema yo ba memo okoma esika moko basignise yo et puis Satan ko saka bato que y a pas un chemin de retour lokuta yo no osigna pacte ezalo sinyango na monde nini yeba ke ezalaka lokuta soko moni oyebi olingi nzambe bima nzambe ko soutenir yo bima batu bazali basena nzambe baza yo moko pe auto délivrance pe zalaka même ibande ko na biso bandoki o bakenyaka ko kangaka ba chance batu ko lukaka batu na butu na moi baboma yo basalo mabe bino pe boyeba ke bokoki pe ko simbelo nya nzambe puis bobwaki misala wana eza misala molile eza misala ya mabe eza misala ezo bebisa mboka na biso mboka ezo ke liboso te ba famille eza détruite bana baza détruite eza misala ya malamu te soko za na musala nyonso ya mabe yeba ke
oko soko sengi nzambe obima nzambe ako soutenir yo soko sengi nzambe obima et que nzamba soutenir yo te cela veut dire que oza un pied dedans un pied dehors alors bande konanga tozo zongela wana bokebi nyonso tozo démarrer tozo yoka lisusu balobi la répétition c'est la mère de la science est-ce que tant alobi on pour la première fois oyoki yango bien est-ce que alobi nini to mekana ko tiango pe na moi lingala pona lingala pe kindeke pe moi kitoko ndeko avancer tozo yoka oyaya de Dieu. Je suis la prophétesse Sophia. Je viens de la part de l'Éternel pour donner ces messages à la sœur Deborah Lukalu. Nazali prophétesse Sophia. Na ye na part ya Nzambe pour na kopesa message oyo et pas ya Deborah Lukalu. Les gens, vous allez dire pourquoi je ne l'ai pas cherché en privé pour lui donner ces messages. Vous savez, Dieu a sa manière de pouvoir annoncer le message à qui il veut, où il veut et comment. Batu borolo balangai ebele pona nini et puis boko mango kutute na boy muta ko mango pour ani aluki na privé réponse yango batu borolo ba ebele pona nini oluki ete en coucou bo osolo na ye moko opesa ye message na yo yango mais yo e ko mimango na media alobi ke Nzambe aye ninga pesa ba message na ye ye moko azali maître ya tana circonstance Nzambe ye moko apesi yo message ye moko akoyebisa yo ndenge ni okokomisa message wana tozana message moko ba pesi chroni balingi ba pesa chroni mama moko awa apona sa bota zana mwana moko to benga epe chroni mama mais mutu wana pesa ki message te parce que Nzamba yebisi ke message wana fo pesa ngo ye moko alors azo luka ye mende ko mosi pa lembi ko luka akende gauche akomene na téléphone akomene na Instagram akomene na TikTok na ye mende ko mosi azoko kipe yete azo répondre yete alors bande ko nga pebo yebake Nzambe alobi soki apesi vision apesi yo loko nyonso na voix audible et puis apesi yo te ndenge nini ya kokomisela yango mata likolo ya ndako zwa penza lance voix banda koganga kuku Deborah Lukalu Nzamba lobi boye Nzamba ezalaka bongo bino bato bolinga bamema ba message na kuku fo botalaka état d'âme na yo est-ce que ozan doke consciente te parce que Bible ezoloba boye yo zolinga ko contredire Bible et si ezabongo te to la dai na bokebi nyonso mama loba. Et s'il a décidé de le faire dans ces plateformes qui est le réseau social, c'est pour éveiller aussi, réveiller aussi le peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance. Sœur Déborah. S'occuper, Nzambe atindi aloba yango na nzela ya réseaux sociaux et panza na mokili mobimba pona ko lamusa bato oyo bazana bobungi bazana ignorance bango pe balamuka parce que bato bazebele balota kakaka bango pe a Deborah wana kufa ko a Michael Mbai wana balongola eko bachange sika na ye bamuso bazo envier bango nzoka nde bozo envier ba diabulu yaya. Alors yango il faut ya koloba pona yo muto olinga ko envier place wana yo muto olinga ko ko yemba yo muto tindi kaka mwana na yo na mwana mwasi no boy na TikTok ayembisa ka mwana na ye mwana ngwa toki talaksinga ya musise bimaka ngala lo baka Nzambe eza nini tika mwana zala l'aise tika mwana yembela Nzambe à l'aise ata kutu na maloba Nzamba yo kaka na ye vraiment bande konanga non bolanda na bokebi nyonso. Vous avez reçu la grâce de la part de l'Éternel d'être la chanteuse qui chante pour ou qui chantait pour la gloire de Dieu. Dieu m'envoie de vous dire quittez le monde à laquelle vous êtes aujourd'hui. Nzambe alobi na Deborah oyemba obandaki ko yemba pas oyemba kasiko na présenté obandaka au commencement c'était la parole obandaka ko yemba pona Nzambe mais lelo yemba kalisusu te ozana grâce ozana ne pas kolami
oyo nzambe asalaki yo apesi yo mongongo mpono yembela ye mais yo lelo yembaka lisu mpona ye te okota na système moko okota na plateforme moko place okenda kosala oyo yo oyebi to continuer et puis nzambe azoloba obima. Oui, il m'envoie de vous dire quittez les mondes à laquelle vous vous êtes introduits aujourd'hui. Sœur Déborah, Dieu m'envoie de vous rappeler, retournez au début, quand il a commencé avec vous. Et revenez aujourd'hui, là où vous êtes. Zambazo senga Déborah, ata la rétroviseur, place où ya bandaka, ndenga bandaka. Ndenge nzamba banda ko soutenir ye, ndenge nzamba banda ko lobela ye, ndenge nzamba banda ko pesa ye banzembo na bandoto, akola mukaboy, akomi déjà nzamba pesi nzembo, akomi na papier, omona kati pongi, azui radio et téléphone na ye, abandi ko loba, ayo nzambe bolingo, mata okita, nzambe na biso azana bomoyi, baba apesi ye ba notes, na tongo na ngwa ke nango, abeteli yango piano, lelo alobi na ye tala période wana zonga sima tala na présent ya lelo banzembo zozwilango wapi molimo yo zosalela banzembo zozwilango wapi. Déborah nzamba zosenga yo otala rétroviseur ya vie na yo. Les mondes ténébreuses vous utilisent aujourd'hui parce que vous êtes consciente que vous ne chantez plus pour la gloire de Dieu. Tala ndengo koti na monde ya molili oyo zoyembela lelo nzambe bino bozo kanisa bango so baleki wana bozo kanisa balobi nyose zongenga eza paoni te bandeko nanga te omona bango bazoleka wana ba français basali ba émotion tu chantes bien vraiment oh c'est Dieu zaloko nzokande bino na kati ya bandako na bino bovandi ta mosu courant kei te mosu ozala molili te mosusu courant malunga te mosu lobi bana boboma courant koto yoko tosalelaka courant TV courant komi cher yo zokanza yo ndoza na molili nzambe nzokande yo ndoza na éclairage bango wana baza na balumière wana eza balumière ya fantaisie baza na kati ya molili et puis nzambe alobi na Déborah oza consciente bandeko nzambe kuta alobi teke ozomi yeba te plus ozokende mama bima te alobi na ye aza consciente ayebi oui moi aussi j'appuie mutu nyonso akende kokuna azaka consciente ke nazo wana eza ya nzambe te bible nini place nini biso toza bana nzambe faut tolanda la parole de Dieu ezoloba ke yo faut kende kosala compétition ou vous êtes consciente que vous avez fait le pacte ténébreuse pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à louer un Dieu de ténèbres. Aïe, bande kobokeba. Biso batu mususu olo kwa ba Déborah o bakomi ma biso na lifelo pamba. Bino bata bafana kwiti. Nzambe merci. Nzamba sana ngafana kwiti te. Banzembo mwana mwasi. Et donc, namona kango nil et sans effet. Et puis ça ngate sengote et le côté oyo kutu ngana yokaka emsu mona zo yoka ezalaka ya Enis. Jo. Mais oya batu oyo nil et sans effet. Ya. Alobi bazo yemba banzembo wana pona ba mema batu. Na kati ya ténèbres ba signé déjà ba parti na bango bakoma na siko mokili ba voiture ba voyage ba ki ba beauté bange bazongenga bazolata kitoko bango ba otala lisusu o etali bango te yo etali ete yo kota kaka yo biso sikoyo biso tozo kota epana bango na okena lifelo tozo gagner l'autre ndelo konga ne opianga kanda oizo bake bazami te mamabe te mupe baninga bazanga sona na cop ya bien par exemple na cop na ngai na obité na cop mo na cop na ngati na cop na nga ezala live together
Na milmaka binochi. Bouzwa pe kopi pe bo sepela pe. Oye pe na kopa la danoisi boye. Obimi pe o sepeli. Hein? Oh, mais c'est quoi le bicho qui nous compte à copie na bino ba Deborah, tu os compte tu as bandé na banda ku, tu os compte ba concert na bino, bino tu os sur le côté. Au côté bino tu os ça la perte. Tu es les autres fouti droit d'entrée. Tu as ba méga la biso ba giga la biso pour la total la bino tu fouti lango. Non 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 copie na mneza bien té. Tu boy yango. Yaya like mission partagée. Le leza dimanche. Décide-toi au boy à ba cop na bango. Kopo ba ko memo liete. Koko tate nga kota sote. Nga cop fonalia. Pour le temps peut être nzambe soka fiakulinga yi. Na zape kosette ke na liaki. Mais cop na okota ngam no dépenser, ngam no pesa bino bambongo tete. Nga no kota te. Ya so yo kote tali yo nga na kokota te Deborah. D'abord ce na kota pe cop na note bande bandaka premier jour. Na bota boyango. Mai kalamba ya yebinga kutu afia kulanga na video moko boyika pona na ode na oloba makambo ya copie na bino mwana mobile moko akufaka. Ozo comprendre na bino ba journaliste bozoka ba nini ba lego ba nini ba publicité na bango bozo tia yango bino nyoso bozana kati ya ténèbres. Boko mona makambe ko komela bino yango ndeko mama soki nzamba tidie alobango boy parce que azolobela mona biso o to linga loko so publicité kolia mbongo toujours otiaka wana bandeko botuna na mona saka to la loko abima to pese bambo tebela pasa soki penda bima akoya pe mkomsef sa biso abimela ni bandeko bokeba toleka pona kuna mbongo eza kuna mosolo soko koti mais biso ba o totala ka bango to ke to accompagner ba on a li felo to liete. Vos chansons ne sont plus pour la gloire de Dieu. Depuis le jour où vous vous êtes décidé d'entrer dans ces plateformes, on appelle Madjabou. Donc, depuis le jour où vous décidé qui au côté de la plateforme, on est à Madjabou, Banzembo na yo et glorifier Kalisusu, Nzambe na bon moïté. Deborah, mama ya Deborah sunga mwana na yo. Mama sunga mwana na yo mama. Osaso na Afrique du Sud so wapi. Sunga mwana na yo. Mwana kotika la mwana. Bimisa ina musala wana. Eza malamu te. Oko regrette mokolo ya suka. Mokolo ya suka. Oko regrette mama. Mwana na yo. Yo keiboy. Ya keiboy. Mama oko regrette. Bimisa mwana no azana o jeune ana mwana mukie aza capable même kutu ba koko ba balula ba bongo la motema na bango bongo ye azana na makila na mai bimisa mwana na yo mama. Vous avez décidé de vendre votre âme à cause du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Deborah teka âme na ye pour na succès. Mama, oh, tout ça analyse. Deborah mouta kosala. Biso to sala analyse. Ye Deborah mouta kosala. Ako examiner prophétie. Bande ko ça des choses. Toi, tu n'es pas là pour examiner. C'est pas pour toi. Tango akoma na suka, yondo ko examiner. Pona suka lobeli biso nyonso. Mais sikoyo, biso to saka analyse. Deborah mouta ko examiner. Yenda ko yeba oh makambo pe moi so zoloba eza ya Nzambe. Dieu m'envoie de vous interpeller. La voix, c'est lui qui vous a donné cette voix. C'est pour sa gloire. Mais aujourd'hui, vous citez le nom de Dieu. Vous citez le nom de Jésus. Il m'envoie de vous poser la question. Quel Jésus que vous chantez? Vos chansons ne ramènent pas les gens dans l'adoration de l'Éternel. Mais vous venez pour pouvoir distraire le peuple de Dieu à être dans la distraction. Parce que ce qui sort de vos bouches, ce n'est plus la gloire de Dieu. C'est le venin du serpent qui entrait d'entraîner beaucoup des enfants de Dieu. Dans la distraction.
Dieu vous aime. Et banzembo yango ekoma loyenge bakoma kobina bamaika na bai ndenge moko azobina ndenge moko na jibe bakoma ko blata ba maquillage tala ba maquillage tala prophétesse ndenge azali tala mwana biso lukalu ndenge asali ba maquillage biloko nyonso ba maquillage ya minene boy yaya soko mona kaka ozana posa ba maquillage ya minene ye bakozala ka nzambe te mwana nzambe azala toujours bi eloko nyonso eza extra eko ebimaka endamiso ya nzambe nzambe alingaka te mutu azala extra okomosa ba maquillage ebele ozasui ya nzambe te okomi otobola okotobola moko mibale soki omoni ekomi misato ekomi mine ekomi bazolo boy ekomi boy keba ozasui ya nzambe te okomi nasombela mboyo mabe nalata boye mabe nalata boye okomi biliali ya kolia ebimi soit envoûtement soit okoti na budiabulu ato bandeko nanga bolanda na bokebi nyonso mama loba vous vous êtes détourné de lui. Ce qu'il est bon de vous dire est révélé vers Dieu. Quelle grâce! Dieu vous aime. Mais ce que Dieu me demande de vous dire est révélé vers Dieu. Vous savez ce que vous avez fait. Vous et votre mari. Vous savez des contrats. Vous savez des endroits où vous êtes rendus. Vous savez avec quelle personne vous allez parler. Et quel genre d'instructions que ces gens vous ont donné. Et ils vous ont donné les conditions. Que si vous quittez cette alliance, il y aura des répercussions. Mais Dieu m'envoie de vous dire, il est le seul qui protège. Il est le seul qui délivre. Le temps est venu de pouvoir le servir dans la vérité et dans l'esprit. Sœur Déborah. Sœur Déborah, moi, Nabiso. Sœur Déborah. Sœur Déborah, ba bengi o deux fois. Revenez vers Dieu. Zonga pa ina nzambe. Revenez vers Dieu. Zonga. Nzamba zo benga yo. Quittez cette plateforme. C'est ça que Dieu m'envoie de vous dire. Quittez cette plateforme avant que le pur s'annonce. Sœur Déborah, quittez cette plateforme de Madjabou avant que le pur s'annonce. Revenez vers Dieu. Et répondez-vous. Revenez vers Dieu. Et répondez-vous. Vos chansons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Vous savez pour qui vous chantez. Vous savez qui est votre maître aujourd'hui. Mais ce n'est plus Jésus-Christ qui vous conduit, ni qui vous dirige. Vous êtes dirigé par d'autres dieux qui n'est pas les créateurs. Répondez-vous. Répondez-vous. Dieu m'envoie de vous interpeller. Il a mis en nous l'esprit de discernement. Pour pouvoir discerner ce qui vient de lui. Et Nzamba pesa biso esprit yako discerner za esprit yako yeba yako faire parler loko yako loko kotala kokanisa yangola bandeko nanga soko lamuki senga kanzamba pesa sagesse d'intelligence apesa rango fele ozalo sala ki masumu ezalo sala ki te pona yango ne ko sunga yo soko sala ki mabe obima nzamba ko loba te parce que asali lisumu anako pesa sagesse d'intelligence te fu apesa yo ango po yango ndeko lobanda yo obibe siko zali obima ne ba osenga Sœur Déborah nzamba apesa ki biso nyonso to yango bolanda boke nyonso to komo komba na suka. Il ne vient pas de lui. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu se sont laissés aller. Laissés aller par des sentiments. Laissés aller par des distractions. Quand vos chansons, ces chansons sont en train de chanter dans vos maisons, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ils savent quel Dieu
qui sont en train de chanter. Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Mais notre Jésus-Christ s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Christ de Nazareth. Et non Jésus-Christ de Lodja. Déborah, continue de servir ce même Dieu. Parce que si Dieu m'envoie, de pouvoir lui dire de se repentir et de revenir vers lui, ce qui veut dire que Déborah s'est détournée de l'appel de l'Éternel. Cela veut dire que au détourné n'appel on zamba pesakio. Déborah c'est un enfant de Dieu on zamba lingaki. Bande konanga bamsu babota maka enfant ya diabolo depuis le ventre de sa mère, depuis sa conception azali Satan. Mais ce n'est pas le cas de Déborah. Déborah est né mwana nzambe. Zamba pesaki don wana akomi na mokili ya aluli biloko mokili, aluli gloire, aluli bilo bavion, aluli boye et puis atombaki na Bali oyazali ndoki. Déborah c'est son mari. Oya BBC Déborah c'est son mari. Bande ko yango soko lingo bala. Ko bala bibala balate. Bala mobali oyo akomemona na bonzambe. Bala na nzambe belé. Oyo ba bima nzambe na ngai. Baza détourné parce que bakuta na mibali ya mabe. Batu pe belé bala musu ya basi, bala musu ya mibali mususu. Batomba na mabe pour bakuta na basi musu ya malamu te. Yaya so kuta na mwasi ya malamu. Oyo azolinga mema yo na bonzambe. Ndeko mobali kangama na mwasi wana. Ndeko nanga mobali. Soko kuta na mwasi. Oza mère vertueuse. Yaya kangama na ye. O ndeko mobali. Ndeko nanga ya mwasi. Okute na mobali. Oyo azo memo na nzela malamu. Ndeko zala na ye. Ndeko la so Déborah kutene na mobali mabe. Mobali wana muta bebisi Déborah. Mobali nda memi ba signer ba pacte. Ba pacte ya malamu te. Siko ba signer ba pacte. Ba mela makila ya batu. Ba versa makila ya batu nzambe. Lelo Déborah bazo senga a se repentir. Etali yote likambo etali Déborah. Yo likambo na yo kaka. Partager, 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 partager et comme la mwana na biso a se repentir. Soka se repentir. Oh ngai na yo tozwi liso coupe na lola. Tozwi coupe na lola. Bande ko tozo kende. Tokomi na suka. Tokomi na suka muta BBC bandeko soki ta mobali na yo a BBC yo nzamba lobi ko se séparer parce que mobali na za ya diablo yo nde bunda o memaye soko zo sambela nzamba solo a ko changer nzamba ko délivrer na kombo na yo nzamba deko banana no ko délivrer mobali noko yaya avant yoko délivrer ngayo ya ko finga ngala dana zindoki banana ko délivrer banana ote ndeko nanga tela mikumbo ozana ngo yaya to komi na suka bande konanga to yoka mama na biso Sophia. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Nzambe a pambola bino to komi na suka émission na biso bande ko bino mo boyoki eloko na obakisa mingi te na salika interprétation et puis nzamba pesi biso makasi to baloli yango to nyanoli yango bien et puis to lobi pe na Déborah oyo pe to ko bakisela ye alors ndeko nanga partager mission le leza dimanche ba like na bino ezala avancer ba commentaire na bino eza bienvenu ma finga na bino pe pour na likambo ya Déborah ezali bienvenu parce que tant ko finga ngai ou ko remplacer Déborah ko bima na ye na koki na ye asengi nzambe pardon mais yo koti na panier ou ke li felo alors ko finga na yo eza très bienvenu pour na penzo kene na li felo sans yo fait rouge route hotel matin directement autoroute tina li felo alors yaka na ko finga ezali bienvenu. Je vous love wana mama leki na bino la danoise mwana suka ya ba famille banza oligo lingate mwana suka na de mama muyombe na mama munyanga mwana suka ya tongo bambote nyonso na babanza nyonso Mike na kati ya Mons. Voilà, na mama na ye na mwasi na ye mama Rosa mwasi kitoko bambote na bino nzamba lola ye bakopambola bino na dimanche ya lelo Mike toujours Schengen na kati ya Mons to pesi pe ya biso Willy Lubokolo na kati ya Liège mwana mataja tanga na simane pe to na mwasi ya kitoko makasi wana mama leki na biso mwasi ne soko ke alambelo pondu na madesu ya okati misabi na bosanité mwana nanga joli batinisa
Azana Kishasa. Ah, joli. Naleli. Naleli. Yokanga. Nzambe tata. Talanga lelo. Nakomi kotelengana. Nalibanda ya lola. Hey, Deborah. Nalingo yemba nzembo yote. Encore yo na voix no dengo balo nango so kitoko. Naleli. Yokanga. Nzambe tata. Talanga lelo yo. Nakomi kotelengana. Nalibanda ya lola. Ndenge nini obosani. Nzamba bosani yote Deborah. Landa prophétie. Examiner. Kotala bakadia mpemba te. Bandokyo baka ocha ba commentaire te. Kotala bango te ma Deborah na ngai. Ma Debo. Ndoinde moi-même. Ndoinde moi-même ma Debo na ngai. Ndoinde moi-même. Kotala ba commentaire te yaya. Yo mitala. Est-ce que nazo se retrouver na maloba lobi? Ce que ça se retrouver na yote. Olobi ah gloire soit à Dieu. Olobi mais ce que ça se retrouver kotala nzambe ya mwana mwasi yote. Koyeba nzambe na yete mais yo kota na maloba o ya lobi soko se retrouver repens-toi nzambe akopambola yo bino nyoso botala ki émission ya Marie-Hélène nazo ya nazo zongela émission nazo ko yebisa bino éclaircissement c'est que moi j'ai dit bo comparer ngai na kodi mama mote. Moi je vous dis la vérité pour na Marie-Hélène. Marie-Hélène azali mongo à 100% te. Azana makila batete na kati na ye. Bonjimela ngai. Marie-Hélène, boyoka kaye na kisa ya bamongo. Oya wuti na kimongo, aye na asha mukolo. Awuta bamongo to boite. Mais Marie-Hélène aya Kinshasa kala. Mama Marie-Hélène na yebite soka kufa me abando sambe na combat spirituel. Soki aza mama biologique na yete, mais aza mama na ye. Oyo azalaki na Marie-Hélène. O Marie-Hélène bande ko benga mama. Ba Marie-Hélène ayebi asambela na komba pona ba kata lien na famille na bango lien wana ya ba deuxième ba polygamie wana ya ko boto la batu mabala nazo ya OK na ba information nyonso bazo kosa bino ke mama oyo mwasi ya pasteur avanda so na ba bandal so iba wapi te mama wana avanda kuna kotaba masina kuna leka kuna mama batu. Moi, oh, laissez tomber. Repentez-vous, hein. Naleli, yokanga, nzambe tata, talanga lelo, nakomi kotelenga na libanda ya lola. Ndenge nini obosaninga. Oh, ngana embela yo, nga Mireille, stonani, nga Deborah lokalo, natondisa kizedite, ndenge nini nakomi kotelenga na libanda ya lola ye, kolo Yesu, obo saninga, oh, ngai, ndeko na ngai yo, nakomi kubaluka, baluka ye, ndenge nini, okibinga yo, Sote kwen. Oui, that's why. Sote kwen. Sote kwen. Sote kwen. Sote kwen. Hey, bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.